Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voyant Simba Bogartala, hey, Esalina Ndengena Yomwane, Balobi Tokota, Lelobi Sonyo Sona Bila Boutique, Tokota Nebisotolata, voyant Simba Bogartala, Ayesalina Ndengena Yomwane. Mais c'est le patrimoine ma chauffeur ici, n'a pas son boy. Bisson de Tosengi na mon conseil gouverneur, en attendant commission locale, commission ébanante, Tobak ça sous 2 semaines. Mais dans 2 semaines à courtoisie wana elingi kolobate ke botambola botabo bana ko violer code de la route. Ce qu'on veut le code de to kangayo. Aux usages contraires to kangayo. Aux usages uniques to kangayo. Aux 3e bande to kangayo. Au brûler feu rouge to kangayo. Courtoisie wana zaka pour la contrôle ba document, au contrôle régulier ba document wana. Nde courtoisie. Ba ko télévision de ko tuno carte rose. Non. Mais ce qu'on bouki mi be ko to kangayo. Tambola alima, respectez bande na yo. Ce qu'on respecte te to kangayo, to zimu to china foyer. To mitosa, to sanzela, to tambola malamu mutu akende ko koma ndako na ye. Mutu ayaka ko sakana balabala azati. Mutu nyo za na destination na ye. Mutu yana mutu kana balabala akokuta nde loi ya balabala. Eza loi na yo te osio medi bangi, osala mubula balabala. To ko cheo maboko leta ko sukisa yo. Maison de passage Nabiso. Maison de passage Nabiso ya Goyo, maison de passage Nabiso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage Nabiso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage Nabiso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage Nabiso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijoux d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable.
donc climatisé et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà, la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.